Combattantes et combattants, la semaine dernière, nous avons tous assisté à des scènes de violence innommables qui n'honorent ni la mémoire ni les combats de notre héros Étienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme. L'UDPS a fait de la non-violence son cheval de bataille et un axe stratégique de son combat politique. Rien, mais alors rien ne peut justifier une telle violence gratuite et aveugle au sein de notre famille politique, entre nous et contre les responsables du parti. Au nom de la présidence du parti, je condamne fermement les derniers actes de violence perpétrés dans l'enceinte de notre permanence, sanctuaire de la démocratie. Tout en déplorant les dégâts causés, je compatis à la souffrance morale et physique des victimes et leur exprime toute ma sympathie. Revendiquer et exprimer ces idées sont des actes à la fois démocratiques et légitimes. Mais les faire avec violence, c'est totalement antidémocratique et contraire à notre idéal de combat. La violence ne saurait prendre le dessus sur notre détermination à prôner la non-violence, seule arme contre la barbarie. Je voudrais ici saisir cette occasion pour rendre un hommage mérité aux forces de l'ordre dont le travail a été remarquable. Les individus dangereux qui sont à la base de ces incidents malheureux seront identifiés et déférés devant la justice. Aussi, les sanctions disciplinaires doivent-elles s'appliquer à l'encontre de tous ceux qui confondent la liberté d'expression avec la violence. À l'initiative de nos pères fondateurs, l'UDPS a été créée en tant que parti politique avec un idéal et des objectifs à atteindre qui nécessitent un comportement digne. J'en appelle donc à la conscience et au sens élevé des responsabilités de chacun de nous, afin que cessent immédiatement les actes ignobles, sans intérêt et qui n'élèvent pas notre parti. La discipline ainsi que le respect dû à la hiérarchie doivent désormais être des mises afin d'assurer le fonctionnement correct et harmonieux de nos structures. Combattantes et combattants, nous avons traversé des moments plus difficiles que celui-ci. Ensemble, nous avons toujours été capables de transcender nos égos au profit de l'intérêt commun. J'attire votre attention sur le fait qu'à chaque tournant important de notre histoire, notre parti a toujours été l'objet de menaces de déstabilisation. Alors que nous avons déjà commencé le vaste chantier de redynamisation du parti avec comme première étape Kananga et Tshikapa, voilà qu'une main noire agit dans l'ombre pour tenter de nous diviser et déstabiliser. Nous sommes déjà au courant du dessein diabolique en gestation. De l'argent sur quille et une guerre sans merci semblent déjà être déclarées contre l'UDPS, suite à nos déclarations de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Aussi, les récentes mobilisations des masses au stade des martyrs à Kinshasa, Kananga et Tshikapa en ont-elles été des éléments déclencheurs. Nous allons incessamment vous livrer quelques révélations à ce sujet. Contrairement aux apparences, ce n'est pas tant ma personne qui est visée, ni celle du secrétaire général. Nos détracteurs ont reçu une mission de déstabiliser le président de la République en cherchant à fragiliser l'UDPS, son appareil politique d'appui. Base silencieuse. Vous leur avez déjà répondu par votre présence massive au stade des martyrs le 15 février dernier à l'occasion du 38e anniversaire de notre cher parti. Je vous exhorte donc à demeurer ferme derrière le chef de l'État, notre seul et unique leader. Combattantes et combattants, je voudrais ici, bien que l'ayant assez souvent expliqué, revenir sur des questions qui suscitent encore débat au sein de notre famille politique. Il s'agit en effet de l'intérim du président du parti, du mandat spécial et de l'article 26 de nos statuts, lesquels stipulent, je cite, « En cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, d'expiration des mandats ou d'interdiction d'exercer du président du parti, un directoire composé du président en exercice de la Convention démocratique du parti, du secrétaire général du parti,
et du président de la commission électorale permanente du parti assume son intérim pour un délai ne dépassant pas 30 jours, au cours duquel il est tenu de convoquer une session extraordinaire du Congrès en vue de l'élection du nouveau président du parti. Les décisions pendant l'intérim doivent être prises par consensus. Fin des citations. Au regard de nos statuts, l'élection de notre président du parti à la magistrature suprême le 30 décembre 2018 n'est le placer nullement dans une situation d'empêchement définitif ni dans celle d'interdiction d'exercer. Afin de se conformer à l'article 96 de notre Constitution relatif à l'incompatibilité des fonctions des présidents de la République avec celle des présidents d'un parti politique, il devait prendre un acte pour le bon fonctionnement du parti. Lequel acte me donnait mandat d'assumer son intérim à la tête de notre parti jusqu'à la fin de son indisponibilité. En signant cet acte, le président de la République savait qu'à l'UDPS, le pouvoir repose sur le président du parti et qu'à ce titre, un intérim ordinaire ne pouvait véritablement résoudre l'épineux problème d'incompatibilité de ses fonctions de président de la République. Raison pour laquelle il est indiqué que cet intérim s'accompagne de toutes les prérogatives du président du parti, notamment en ce qui concerne l'article 23.4 et 10.c, d et de nos statuts. C'est donc en vertu de cette disposition statutaire et pour rendre fluide le fonctionnement de notre parti que j'avais en son temps procédé à la nomination d'un secrétaire général et de mon directeur de cabinet. Il apparaît donc clairement que l'évocation abusive, tendancieuse et partiale de l'article 26 de nos statuts par les détracteurs est une manipulation pour cacher leur trahison vis-à-vis du chef de l'État. Par ailleurs, contrairement aux fausses informations répandues, permettez-moi de déclarer avec force que jamais je n'ai nommé un quelconque bureau de la commission électorale du parti. Il y a cependant lieu de rappeler que la CEP est un organe indépendant et que seule sa plénière est habilitée à élire son bureau et éventuellement à le démettre. À cet effet, considérant le principe de parallélisme des formes et des compétences, j'ai été simplement tenu informé de l'élection d'un nouveau bureau de la dite commission. Après vérification de la légalité et de la régularité de la procédure, et dans le souci d'éviter la cacophonie au sein d'une structure aussi importante du parti, j'ai pris acte de cette élection et signé la décision portant investiture du nouveau bureau fraîchement élu. Dans le même ordre d'idées, j'annonce que dans les tout prochains jours, d'importantes décisions seront prises dans le cadre de la redynamisation et de la restructuration du parti. Combattantes et combattants, je connais vos attentes et aspirations en rapport avec le travail, les études et la santé. Vous avez raison d'espérer une vie meilleure. C'est aussi l'idéal pour lequel nous avons combattu des années durant et qui est encore à nos yeux d'actualité. Le chef de l'État, avec son gouvernement, ne ménage aucun effort pour attirer des investisseurs dans notre pays, créer des emplois et donner du travail aux Congolais. Ces combats, la présidence du parti les mène en collaboration avec le gouvernement. Cependant, il n'est pas vrai, honnêtement parlant, d'affirmer qu'aucun combattant n'a trouvé du travail jusqu'à ce jour pour le compte du parti. Certains parmi nous travaillent déjà à la présidence de la République, dans des cabinets ministériels et même dans mon cabinet à l'Assemblée nationale. Nous savons qu'il faut faire davantage. Il est tout aussi important de rappeler les difficultés avec lesquelles nous avons accédé au pouvoir et l'état dans lequel nous avons trouvé ces pays. Il y a encore beaucoup à faire, raison pour laquelle je sollicite votre indulgence et votre compréhension. Dans les jours à venir, je mettrai en place un cadre exceptionnel de rencontres pour vous écouter et échanger. Combattantes et combattants, je vous connais et vous me connaissez aussi. Contrairement à ce qui s'est dit, ni le secrétaire général, ni moi-même n'avons changé par rapport
à nos engagements. Notre implication reste intacte. Dépassons-nous, demeurons unis et aidons le président de la République à apporter des solutions aux problèmes de la nation. Que vive la mémoire de nos pères fondateurs, que vive l'UDPS, je vous remercie. Bonjour. Vous êtes venu voir le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, dans un contexte... Nous sommes exactement venus, tous les 4 présidents fédéraux de la ville de Kinshasa, voir notre secrétaire général pour lui témoigner notre soutien indéfectible, non seulement à lui, mais aussi au président Aïe, Jean-Marc Kabound, au texte du parti et à l'organigramme tout entier de notre parti. Alors, par rapport à ceux qui font ces troubles, est-ce que vous avez un message particulier à leur adresser? Oui, le message que je vais adresser à tous ceux qui crient par-ci par-là est que l'UDPS n'a que des organes. L'UDPS ne comprend que des organes. Donc, l'organe des membres nationaux et l'organe de la base. Donc, l'organe de la base est représenté par nous qui sommes présidents fédéraux. Tant que nous continuons à soutenir la direction du parti, tous ceux qui font du bruit, ils le font pour leur propre compte. Et cela ne nous engage pas. Merci beaucoup. Du point de vue éducation au Mutuna Mutuazoa, n'a dit que Augustin Kabouya za mutu alelote na kata UDPS. Mais lo resexinga mingi esalinga na mawa eza rapidité oyo lukuta batambusiango, une histoire déjà bien préparée, croyant que eko changer volonté ensemble. Naebisa kango bato ebele ne faut plus qu'on s'engage au affrontement dans Zambété. Puis natikalo mona mututé asali affrontement accrochage dans Zambé telemi natikalo mona ngote. La lina lobani. Pour mona ndenge balobaka il n'y a pas un crime parfait. Okoko sali kamboboye après oyeko mona ngo quelque part va rattraper okoko saki. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Il faut pas retenir Nini. La ligne qui kolobate, mais je me vois dans l'obligation à koloba. Na mona ki ba bazo bisanga non kolobate mais na o eza koleka na moni ke soki na zolobate eza ko pesa ba opportunité na batu nyonso ba planifier ki liwana nga. Puisque otali bien soki botali bokotala ke vidéo moko esali tour du monde. O mutu aza ko regretter na ndenge na échappé na liwa. Avant na bande émission oyo ou bien communication na kosala na bino na kozala lonté na kozala mukuse pour na bat ba retenir quand même quelque chose et logo ni neleki. D'abord naza ko remercier Nzambe o abate la kabomo ya batu puisque c'est grâce à Nzambe o lelo batu bazomona lisusu bazoka lisusu voix ya Augustin Kabouya naza koloba. Naza ko regretter mingi puisque bande konanga oyo nazalaki kolia na bango na bandai ko vanda na bango toza ko seka na koza la même na meli boyeloko na meli mai na meli ata secret na salimo mouvement na zongi na zuver wana na meli sans arrière pensée mais oyo uti koleka et apprendre nga makambo ebele avant na loba na sala communication yo il y a liboso nazo remercier Kolonzambe comme je viens de le dire. Il y a mibale naza ko remercier notre distinguée première dame madame Denise Nyakero. Grâce naye, grâce à concours naye naza ko loba na bino ne naza ko loba puisque tango makambwane bandi na mekaki ko atteindre mokonzamboka pona ebisa ye situation nazaki nango téléphone ezaki akokanga. Lokola nzana ba numéro na bango mibale yango na benga ki maman la première dame yende a passé nga mokonzi. C'est là où mokonzi tozo sona naza ko décrire les situations akobenga commandant de la ville général Kasongo pour yebisa que il faut que dépêcher ba élément na yo puisque via secrétaire général est en danger. Problème est en ndengeni. Mercredi na butu
babenga vers 22h. Or mouvement où il en permanence selon ba renseignement information au nazanango et zelo ba planifier kiango depuis le mois de janvier. Dernièrement tango matanga samagi na permanence ya de konabiso Dieu merci au effort du progrès ezaki prévu basala mouvement wana. Mais na benga ki batu nyonso na FCI bango ke mokonzi ya mboka aza na kati ya mboka te. Toza ko traverser période moko ya mabe bino soki boye pona kolela. Tolela moninga na biso na kimia, moninga na biso tokunde pe na kimia. Totamboli basali ba comprendre toke toziko na morgue ya bonde ko toye nango totie to na banomo na kaka esprit ezaki diente bakenda ko kunande ko wana na kimia likamoko esamali. Maintenant mercredi le 11 mars babenga pa cordon en sécurité na butu ono bandeko moko bauti oya balobi ke yo oliaka mbongo ya biso ba agent en sécurité mokonza mboka tindelaka biso 100 000 francs par agent chaque semaine. C'est-à-dire quand vous faites les calculs, chaque agent par mois a touché à 400 000 na 300 000 ya prime. Mbongo wana do zako tonga bandaku osomi mapango na ye nakutani na bango na butu wana na lobi me boyoka place likambo ezo banda na FCI bandeko na FCI bino biloko alukuta. Quelle est cette bande de chiens qui a mené des conflits parmi nous? Ngai na tuni bango na finga ki mutu na bato bazo sola nangate. J'ai posé la question puisque les français bato français belé ba kolanda vidéo yo nde ba ko yango la place wana po ba yeba place nini ko ezaki déjà préparé. Balobi il y a un conseiller du chef de l'État oya yego yebisa biso makambo wana ngana lobi lokola likambo bolobi conseiller mokonza mboka nda ya FCI bino, c'est-à-dire azamuto akobunga te azamuto akoyebana mokonza mboka pe akobunga te azanaye akoluka yeba parmi ba conseiller naye nani aye koloba biloko aboye na kati na biso na bimi na ke na butu butu wana ba déformer propos nanga balobi secrétaire général a fini biso bambwa babeli baninga na bango mususu bakoti ba bidon ba essence ba bombi na kata permanence a bombi bombi mukolo wana ya jeudi siko ndenge zamba la kate na oki motema na ngezo ebisangake kende na permanence eloko moyo ko salem na démarrer mutu kananga na liaka ata eloko te na komi na permanence eza na garçon moko handicapé na mokili mutu yokosala bolamu nde mutu akobalukela yo. Garçon wana atekaka bangi, atekaka liqueur, loto biloko nyonso atekaka. Ngana ebisaki eke awa liboso ya permanence okoki komisango cadre moko ya komela kotekaka biloko oyo batu bakomela baza kosala badega te. Nabenga commandant de la ville, nabenga commandant intervention mobile baya kolongola na biloko na ewana balongola ye. Mais à ma grande surprise mukolo wana na tongo lokola bayebi bien que nalingaka komona ye place wana te puisque eza kobebisa image ya parti mukolo wana bake koluka ye baye na ye place wana na yoso mona secrétaire général mon ba parti na koti kaka boye aza koyebisanga kabuya afinga mama nanga lopango eza tata note na kobima lelo te namoni batu nyonso baza kota na pesa instruction pour misae namoni groupe moko ya batu
euti koto atalet te biso tokondima te akoki kobima libanda te kaka place wana babimi libanda lokola ezalaki déjà eloko bien planifié bato na bango babandaki kozela bango na bane ono secrétaire général afini bakombata bambwa na mituni ezalaki na contexte nini ngai nafinga bakombata bambwa mpo bakombata bazali awa te nayoki libanda nyonso kabuya afindi biso bambwa ifo ademisione kabuya afindi biso elongwe makambo oyo bango balobaki ya mbongo nayibaka elongwe makambo oyo ya baliste ya bato ya eglise na biso oyo natindaki epa mokonzi ya mboka po baengage bango au détriment ya bakombatan elongwe makambo nyonso non afingi biso bambwa biso tokondima te elekeli nga quelques minutes après nayoki libanda makelele et ce que j'ai encore déploré c'est quoi maman moko abimi alobi nasopi nzungu na ya musunyambo abandaki kolamba nana alobi me ata soki olingi kokosa il faut kotala dans quel contexte okoprogramme lukutano mpona motu nyonso ayebake oui tu as dit la vérité. Comment expliquer quelqu'un qui était séquestré na bureau koto bazobeta ba molotov mutu wana bima aya inde abimati libanda aleki bapne nyonso babande kotumba aya asopa zungu ya musunyo babande kolamba aya inde azonga liswake ndovanda na bureau na eza biloko ya lokuta monté de toute pièce. Mama wana asuki wana te alobi ayibinga banda mbujimai abandaki kolambela nga afabrike lokuta oyebi soki olingi okosela motu likambo il faut oyeba parcours na ye. Je ne nie pas que je ne suis pas originaire du Kassai oriental, mais natikala okola na mbujimai te. Je suis originaire du Kassai oriental, mais nabotama na Kananga na clinique na Kananga nde esika nga na botama. Comme papa azalaki un opérateur économique, natikala okoma na mbujimai, papa atikala obokola biso na mbujimai. Je suis arrivé à Mbujimai pour la première fois après pillage na 1991 na sala 24 heures na zongaki na Kananga chikapa na kei kosala ba makambo na nga. Deuxième fois na komi na Mbujimai eza na 1998 na salaka 72 heures na Mbujimai na longwa na nga na kei. Et puis attitude na nga ebandaki même ko inquiéter ba parents que comment yoza originaire de la province oyo molinga kovanda kuna te. Troisième fois na komi na Mbujimai na 2014 avec l'actuel président de la République son excellence Félix Tshisekedi. Quatrième fois na komi na Mbujimai na 2018 na ba tournée ya redynamisation à parti yango na koyebisa mama wana na limbisi puisque ba manipuler pour dire des mensonges na makambo na éviter puisque ndenge bato lopoto balobaka ki venoye son chien l'accuse des rares. Mais si kana za kotuna na ebandaki na likambo ke nga naza muyibi nayibaka mbongo oyo président atindelaka ba agent na permanence ya mibale olie ya kotinda bakombo bakombatant mpona baengage bazwa misala natinda bakombo ba famille na nga natinda bakombo bandeko na nga église yango naza ko lancer défi à quiconque pona bakeni puisqu'après ba incident wana nayaki ozwa mokonzi ya mboka na telefone tosolone na ye longuement ye nde moto apesaki instruction na commandant de la ville po baya kosécurize nga baya kosécurize na résidence na nga. eloko nini namoni ya louche na makambo wana nazokotela bacombattant te. Jamais combattant akoki koya avec l'intention ya koboma nga. Je doute fort puisque vidéo wana esali tour du monde oyo moto aza koregrete pourquoi amankaki koboma nga. Avec tout ce que j'ai fait dans ce parti subitement kaka gono toyaki mpona koboma kabuya elongwe makambo ya koboma
Oh, na fini ba combattant. Oh, statut est violé. Oh, article 26. Oh, mandat spécial. Oh non, Kabou et Kabound doivent partir. Yango naza koloba boy. Nazwaki ba vidéo wana. Natindelaki yango bandeko nanga. Oyo toyebani na bango très bien. Natindelaki ndeko nanga Peter Kazadi. Natindelaki ndeko nanga Paul Chilumbu. Natindelaki ndeko nanga Jacquemain. Bango nyonso misato ndenge natangi bango wana. Bayebi oyo napesaki bango comme conseil. Mais basalaki semblant ya koyokanga. Bomonaki ba photo etambolaki na ba réseaux sociaux oyo tozanga na bango. Naza ko regretter makasi. Naebisaki bango bango nyonso misato. D'une manière séparée. Naebisaki bango que nous avons beaucoup souffert pour ce pouvoir. Mais comportement nabiso ezotia président de la République mal à l'aise. Tout ça pour aider mon konzambo kate. Ce que j'ai dit, bayebi yango. Na solo la ki na moko naza ko conscientiser bango na lobby totia ba intérêt na biso mopanzi. Total intérêt à population. Président azui mokumba munene botanga quand même na elongi na ye. À cause du comportement na biso. Je ne peux pas comprendre les lots. Natunaki bango, ce que j'ai dit ici, natunaki bango. Biso batu tobundi pour la partie. Quand vous regardez dans l'entourage du président de la République, bon aksanga batu oyo boyebi ke tobundi bitumba makasi. Les lots tokomi na pouvoir. Moi je donne raison au chef de l'État. Ce qui attend moko na biso tout autour na été, c'est à cause de notre comportement. Nazui ba séance de travail nande onanga Peter to tamboli to vandi to sololi na conscientiser bango na bango solution il faut kaka Jean-Marc Kabundake na moko na isaki mo konzambo na lobby yozo vaje yozo kende poto nazo tika la kosola na bande onanga oyo na conscientiser bango soki réellement bazana souci ya to aider tango mokonzi akei ngai moko na comédie na benye na lobby na prometaki oke na kokuta na batu nyonso na kutani na bango na tindeli ba photo na etse to sololi. Mais ce que je vois très louche baza ko s'accrocher kaka na likambo ke il faut Jean-Marc Kabundake na etse bango ke démarche eza suicidaire eza pona ko faciliter mon konzambo ka tâche. Botala bien que ngai ce que ça prend intérêt nanga j'allais être au gouvernement. Mais na boy na lobi na zotika la na part ezaki pona ko faire face na ba makambo nyonso ezapele to aider mon konzambo na lobi to aider mon konzambo na ba situation ezala na lobi to que na logique bino bozolo bona. Est-ce que résoudre les problèmes c'est faire partir Kabound? Est-ce que c'est ça l'unité du parti? Na epsi bango nyonso ndenge na lobi na lobi tous à la bomoko, tout aider mon konzambo. Je ne voulais pas parler. Mais ceux qui n'ont lobby, n'a moni makambu, Ali Rekei et Zamoté. Je sais que même là où le président de la République est, il est touché dans son homme intérieur. Tout le monde se comporter, boité, n'est pas namiqué, pour qu'il n'y ait pas de médias, pour qu'il n'y ait pas de biloko, il y a mon azozong et la lessus. Pour attirer attention, il y a bande konangawana. Il faut pas revenir à la raison. Va revenir à la raison. Va candidater que au bango baza pour le bandeza na mito abatu mususu. Lelo batu baza pour se réclamer batu de presse. Balobi makamwa misala. D'abord, j'ai devant moi la liste de tous les ministères au IDPS azana yango. Na limitor banda ministère par ministère. Bayebisi ba membre à parti. Oh non, pose la eloko le soit 70% en athée, et zandoto ya baba, Kabouya tinda ba membre na famille, na batna église, ne ba kota kuna. Mais ba ministre nyonso baza vivant, baza en vie. Si c'est ça la réalité, mais ba ministre wana ba ko confronter nga balo ba mais yo zo bisa ba combattant makambo 70% na ba cabinet na biso, mais yo so tindela biso ba liste.
personne, je dis personne, n'a eu le courage à Kolobakeno, tout qu'il est quand même pour vérifier par le ministre. Je commence avec le ministère de l'Intérieur, Gilbert Kankonde. Il est là, pas que de Botunaï. Ceux qui ont ça, il y a Penza Boekeno, tout discuter, ou à Pitoko Tinda ba combattant. Il y a mon engagé ba combattant, na marque naïe. Ceux qui ont le ministère des Affaires étrangères, Madame Nzenza, il y a mon engagé ba combattant, na marque naïe. Je ne connais rien. Ministère des hydrocarbures, M. Ribens Mikindo. Il y a beaucoup de gens qui sont fédéraux, qui sont engagés qui sont combattants dans la marque, à promettre qu'ils pour qu'on rediscute. Bon, et si on a des membres dans la famille, dans la église, dans la communauté, tout le ministère de l'économie, Madame Akassia, c'est la même chose. Il y a des combattants dans la marque, à promettre qu'ils vont discuter. Dans le discuter, ceux qui sont dans le ministère NPT, au bazar dirigé par le ministre Augustin Kibasa. C'est la même chose. Ceux qui sont dans le ministère de l'Agriculture, au bazar dirigé par M. Joseph Kassom. C'est la même chose. Ministère du Tourisme, au bazar dirigé par Dr Yves Boncourt. C'est la même chose. Tomenga qui va fédérer, va payer si par contre, tant que nous avons engagé qui va combattre mon souffle. Là, on a dit, ministère près à président de la République, où est dirigé par Dr Kabanda. C'est la même chose. Ministère délégué à la Défense, où est dirigé par Maître Sylvain Moutom. C'est la même chose. Ministère aux Affaires sociales, où est dirigé par Madame Rose Boyard. C'est la même chose. Vice-ministère et à Finance, Alobaki Bazela. Kuna azwaki soki mutumoko ou azasoki assistant moko asa bandaki déjà kuna et puis na mutunaye moko azalaki wana Kabuya ne connaît rien. Vice ministère ya EPST oya ministre Didier Boudjim, je ne connais rien. Vice ministère ya justice, je ne connais rien. Totikala kosolana bango teke botia bakomba biso totia. Ministère ya santé Azukuna Banan, parlementaire de Boubaza, ceux qui misent na secrétaire national Moko Aza directeur de cabinet naïe. Mais quand j'apprends partout, Atindi Bata famille naïe, Atindi Bandeko naïe, je me demande, est-ce que c'est de cette manière qu'on peut tenir l'image de quelqu'un? Balobi, Natindi Bandeko Nanga, na ba frère na biso église, n'armée na la police. On a boutiqué des choses de gauche à droite, croyant qu'on va résoudre les problèmes. Mais moi, je reviens maintenant sur tout ce qui vient de se passer. Naza Kosenga Bandekonanga, on a tangi. On a sa bonne volonté, nanga puisse battre Bayebi en côté. Nakutani Nandekonanga, Peter Kazal. Yena Mwasine, Ngana Mwasinanga. Toke pour visiter Bat. To solo, après Wana, to message Nanga Zalaka Kamoko. To aider Mokonzi Amboka. Nous ne pouvons pas laisser les chefs de l'État dans cette situation. Ils le font à partir de notre comportement. Je suis d'accord avec vous. Nous allons marcher ensemble. Il faut aider Mokonzamboka. À la Kinga, à Kemujimal. À Elsinga, na retour, na pozoto na Mokonzamboka. Na le ok. Il faut tout na Mokonzamboka. Tout sur la makamunyon so oyo. Tout aider, tout l'accès, loyauté na biso, na soutien na biso, puisque les lots pour se plaindre, oh, azana batumusus. Mais s'il est avec d'autres personnes, c'est à partir de notre comportement. Nous devons nous comporter comme des responsables. C'était ça mon message. Tant que je suis allé chez mon frère Paul Chilou. Tovani nanda kunaye, to sololi, naye bisieke, aidons les chefs de l'État. Message ezaki moko. Naye seki bangoke. Ngai naza na posa pour la ministre te. Nalinga naza na parti, to aider Mokonzamboka en cas de problème, puisque Mokonzi aza na majorité na parlement te, azalinga aza wana force na ye eza parti. To aider Mokonzamboka. C'était ça mon message. Nakei na kutani na ndeko Jacqueline Chaban. Bango ba ekoluka ngate, ngai nde nakende koluka bango. Tovani na hôtel Castello sur Chaumba. To sololi
Tosololi, Nalobi, mon frère, nous avons souffert pour ces partis. Nous ne pouvons pas accepter comme ça. Nous ne pouvons pas accepter des choses comme ça. Oh, si vous regardez très bien, les révolutionnaires des 17 mai, Laurent Désiré Kabila, se retrouver dans le régime de Joseph Kabila. Batunyo soboye komona tout autour de Joseph Kabila et Zakaka bateau ayaki kozwa en cours de chemin. Ndeko Kutu Jacquemain a séquissina le mon frère, tu n'as pas tort. Ceux qui ont tellement bien Batunyo sobaza tout autour du chef de l'État Lelo, ils ont été recrutés d'une manière séparée, mais baza très solidaire entre Bango na Bango. Biso bakolo makambo lelo to comment monela makambo singa lobi, ce n'est pas la faute de ces gens-là, c'est de notre faute. Mettons tout de côté, marchons ensemble, tout soutenir Mokonzambo. Moutou azana esprit à diviser parti, à cause de la babilo qu'on est dans le bandiko, la démarche na saliwan. Tous ont la même likambo, bazako lat sandego kabondo et talisep. Moi je dis ce n'est pas vrai. Ngai moko Mokonzambo ka abensi biso alobi, bon mettre fait na makambo ezana kata sep. Président Jean-Marc Kabunda Tininga alobi kende okutana na bango nyonso pour mettre bango ensemble. Ngai, comme j'ai de bonnes relations, j'ai une histoire commune avec Ndeko Jacquemain, na bandinaye. Na lobi makambo oyo, il faut aussi le sango. Na pekisi batu accepte que vous ne pouvez pas mettre vos pieds à la permanence, que vous avez la réunion. Bayoki bongo, balongwe, bake kosala makambo na bango ayer. Nana Bandiko Solana de Jacquemain Nalobi, nous devons mettre fin à ça. J'ai parlé avec l'autorité suprême, Nara Siré. Alobi, ok, problème est ça. Tamoya Kei, le rôle de n'a pas conseillé Moussous. Conseiller, c'est là où le problème est parti. Induire une erreur. Comment expliquer vous avez un bureau? Puisque pouvoir n'a bien eu ta plénière, n'a qu'à accepter na maman. Baza ko induire une erreur. Il y a pour suspendre les membres du bureau. À suspendre bango, à déposer une lettre ou à suspendre Batouane. Malamon, on a baigné. Mais tu viens de me mettre devant un fait accompli. Ou tu es dans la situation difficile. Quel est le message que je peux encore apporter de l'autre côté pour vous mettre ensemble? Na minito wana, mukole nandi na bengi, ba dissident na bango. Bande ko mususu wana. Ba maître Crispin, ba John, na ba Gédéon Abouka. Ba le bilan secrétaire général. Yozo sala G, ya moninga no Jacquemain. Yozo sabiso que tous là, c'est quoi suspendre biso? Zela ko mona makambiso to sala to wa pe na permanence na bino wana te. Ndeba ko kende ti na niveau ya avenue du commerce et pas papa Marcel Moussous. C'est là qu'ils vont organiser leurs histoires. D'un côté, Ndeko Jacquemain a tenu devant un fait accompli, n'a pas lettre à suspension. De l'autre côté, Bango Pe Batienga devant un fait accompli, n'a pas lettre à destitution à Jacquemain, n'a mis en place un nouveau bureau. Place où on a bandé qu'on a ngaï au boza kolanda vidéo. Problème na biso na likambwana ezali wat. Car cela ne tient. Nazali Soussou pour interpeller bandé qu'on a mis ça wana. Je parle de Ndeko Peter, Ndeko Paul Chilumbu et Ndeko Jacquemain. Le monde entier nous regarde de tout ce que nous sommes en train de faire avec ces pouvoirs. Le peuple nous regarde. Bokobenga Batu, de gauche à droite, Bokende Kosala Baction en permanence. D'abord, Nakweb Sabino que Nyonso Eleki, je vous pardonne. J'ai des vies du fond de mon cœur que Nalimbi Sibino na Makambouana. Tokoki jamais pour se permettre ya koyoksa Mokonzambo basoli ndenge toza kosala wana te. Depuis j'ai dit Tilelo Obimananga liboso pona pour fixer opinion de ce qui s'est passé yango wana. Vous devez revenir à la raison. On ne peut jamais régler une situation avec violence comme vous l'avez fait. Batu bazana ba hôpitaux oyo baza entre la vie et la mort à partir ya au bureau Bosani. Na tindela kibino ba vidéo wana. On a échangé na ba box. Oza ko tindela ba message na komela kibino bino ko komela kinga. Na etsa kibino ke
moko na moko à répondre na ba acte de violence naïe. Je sais que vous êtes tous des intellectuels. Mokonzamboka za moninga na bisoté. Et je déplore ba propos de sobino bo tenir na ba média. Puisque naza koyoka ngo boza kotinda ngo. Ce n'est pas de cette manière que nous pouvons remercier le chef de l'État. Naza koyebisa bino ngo. Il y a encore du temps, bon se ressaisir. Vie à mutu ezana maboko nzambe. Ezana maboko mutu mususu te. Botala parmi batu bino bo recrutaki. Po bayaki po babo manga na éviter bana nanga ba yebi bino bana na bino ba yebinga jour wana soki na kufa bolingaki koya kotia ba gerbe de fleurs na cercueil nanga po prononcer ba beau discours ou bien bolinga bolo bani totika kosala biloko tozo sala wana bolandi message o eleki na parlement bakanisi ke IDPS ezali ko exister non naza ko ebisa bandeko wana ke ba revoir ba calcul na bango IDPS ekotika la moko ekozala indivisible naza ko loba yango bao bakanisaki ke bazana capacité ya ko affaiblir Félix Tshisekedi. Il se trompe. Loyauté ya nangai nawe ya ba membre ya parti mususu eko permettre mutata mokote quel que soit son rang pour à déstabiliser IDPS. Bino ba ministre bokendeki na gouvernement te pour ba financer ba mouvement ou ekoya pour attaquer permanence na limbisi na bino puisque naza na liste ya chaque personne où a contribué na ba désordre nyonso eleki na permanence. Tokoki jamais pour remercier Mokonzamboka na niveau wana. Mokonzamboka sali bino confiance apesi bino ba ministère. Mais avec ce que vous trouvez comme argent, avec d'autres forces obscures, bonimi pour financer baya pour déstabiliser parti. Naza ko persister, naza ko répéter propos nangai, naza ko lobake tango ba memeli information que naibi mbongo o batinda kayaba. Je l'ai dit et je le répète. Natuni bandeko to bandeko sololana bango ezaki na kati ya permanence na lobby. Quelle est cette bande de chiens qui est venue avec des fausses informations? Mais j'ai posé la question et j'ai taxé le porteur de des fausses informations d'une bande de chiens. C'était à quel moment au Bologno a fini ma combattant? Si tel est le cas, moi je ne me reproche de rien. Natikala kobenga ba combattant. Moi-même je suis combattant. Natikala kobenga combattant teke bande tous ba combattant. Bande c'est langa audio na vidéo na télémi na bango na za koloba. Bino ba combattant boza songolo par la non c'est faux. Si c'est ça le problème, je vous dis, vous devez arrêter avec cette intox et cette diabolisation. Ça ne profite à personne si ce n'est que de fragiliser notre pouvoir. Tout ce qui se trame dans des maisons des gens, des ennemis du peuple, vous comprendre tant au président qui s'est dit à Koufak. Là, je m'adresse à mon frère Peter Kazak. Aux alaki bisomisa. Oyebi rôle nana joie qui tant aux abissonions somisa. Yo, président Kaboun, Nangai, rôle na joie. Et à chaque moment, tant aux divisions, il y a côté entre bisomisa, rôle ni n'abandonné pour jouer. Je n'ai pas changé. Et je t'avais répété ça. Je t'avais répété ça, nous ne pouvons pas toujours laisser le chef de l'État dans des conditions pareilles. Biloko nyonso eleki na limbisi na bosani yango en tant que chef. Bino nyonso ndenge tozali na bino. Position nanga eyebanaki. Tango bato bazokende kotika ba dossier pas chef de l'État pour pas se retrouver dans le gouvernement, dans l'entreprise, na lobaki ke nazotika la na parti. Na changé de position na ngate na ba combattant au bazaki manipulé le monde entier nous regarde après le roi président Tshisekedi to vivaki tension ya makasi kaka mutu kananga moko wana o bokomisaki jouer soki mutu ake asiliki akoya toboli bapine o kabuya traite kabuya saliboy il faut kabuya kende naza toujours na bino
na lobaki qu'il plaît ou qu'il neige batu nyonso basalaki ba calcul na bango lokola na sina pretaki serment nanga ke na kotikala na bino tina ndenge président de la République a posé la deuxième mandat en 2023, je reste derrière ma parole. Vous pouvez envoyer des mercenaires pour tenter à ma vie et que ça les locaux mon côté bandego yanga ndena tangi bango bakombo de manière à ce que bazong sa makanis na bango na sima objectif na biso na bino si réellement vous êtes encore dans cette logique il y a tout bunda de manière à ce que 2023 président Tshisekedi a gagné l'élection présidentielle à la majorité dans le parlement bozonga na molongo tout aider mokonzi mboka boyebi oboyebisaki nga boyebi obosolaki nanga frustration na bino na ebisaki bino boye mokonzi mboka aza déçu na comportement na biso to afficher comportement responsable mokonzi mboka akopusa biso lisusu pembeni na ye po to récupérer pouvoir na biso sinon sort na biso ekozala neti ya ba révolutionnaire ya 17 mai oyo Laurent Désiré Kabila na pesaki bino exemple ya ba Moïse Kongolo na ebisaki bino ce sont des gens comme nous oyo babundaki mais ba se retrouvaki après te na kanisi mise au point oyo na sali yango pour mettre fin à ba mensonge nyonso circuler puisque ce n'est pas du tout responsable ya kokosa kobutike babiloko oh non tozo ya kotumba permanence depuis quand un combattant de l'UDPS aya ki azo ya kotumba permanence nda bijou au papa qui serait ya tikeli biso oh non tozo kendo lukepa kabuya il faut to tumanda kwa papa nda kwa na futela soki kolonda kwa na lobi lelo nazo bibisa yo kolokela nganda ko mususu depuis quand combattant UDPS akoma ko non to komi ko kende pa na ye te c'est sur base à babiloko nyonso wana ceux qui boza ko afficher comportement wana comment ba ko respecter mokonzi mboka na batu nyonso azana bango na ba coalition wana soki batu oyo bazo sala semblant de bazana mokonzi mboka baza derrière ba makambo nyonso oyo babumisaka volonté ensemble te soki batu balinga bazwa mayele à partir ya stade de martyr puisque mukolo mokonzi mboka zo yamba biso pona ko féliciter biso na ebisaki eboy mokonzi merci na nego féliciter biso mais bitumba ebandi sikoyo puisque tango to beti martyr et réveiller ba esprit nyonso ba lobi non il de pesa ngoto bando cancela azana capacité à boye soki to bouger chef de l'état na bangoyo soki to bouger président na bangoyo en tout cas bato ba mobiliser qui pona martyr na ba bazana cité soki batindi bango na balabala on risque de nager pour rien il faut tout stopper banani baza à la tête ba mener banani mais nous sommes identifiés mais yango bitumba nyonso boza komona oyo eza koya mpona nga bacombattant naza na bango problème moko te bacombattant d'ailleurs bacombattant nyonso baza kobenga nga na bao bazaki jour wana na mouvement wana soki babengi nga o yo oza papa nalobi no problème nayebi ke eza bino te bamain noire ezalaki wana puisque bato oyo bazolinga disparition ya UDPS ils ont profité de cette histoire pour revoir bacalcul na bango mais nayebisi bango ke lokola mutu na bino alinga kobomanga azwaki chance wana te bitumba eza makasi puisque objectif na biso eza ke faci beton 2023 eloko mosusu eza te bokozela tina ndenge jésus akoya biso tokozala wana na pouvoir nayebi ke propos wana nde ezoénerve bino nazongeli yango mpona koyebisa bino ke biso tokozwe na pouvoir wana te bosous-estimaki biso na bao mosusu botambolaki na bango mais biso toza na bino ndenge faci asa koti en tout cas après deux mandats na ye to réfléchir total IDPS mosusu azongi wana toza kocontinue nakanisi na bandeko bazaki un peu frustré na oyo elekaki na sengi bino pardon de manière à ce que c'est un incident du parcours toza bana ebele na kati ya ndako ya papa mutu na mutu aza na bambition na ye me bazangi moya koprésente yango je dois relancer encore des discussions avec tous mes amis là oyo nauti koloba balongwa na bamwa considération ya bango moko wana balongola na mitu na bango que tel doit partir et tel doit revenir il faut mettre fin à la politique ya oyo toi de là que j'y me mets puisque biloko wana
ezopesa mokonzi mboka souci problème nangeza ke mokonzi azalaka l'aise ndenge aza na oya wana ayoke koto alimete eza bien pour bato ba comprendre c'était pour la première fois depuis que toza na pouvoir boka police abeti lacrymogène police akangi ba combattant biloko nyonso na ezani police commandant suprême à la police eza chef de l'état soki déjà tokomi mokonzi mboka solo que j'en ai marre na babiloko wana toyoke la personne. Il ne peut pas commencer à réfléchir sur la gestion des affaires de l'État et en même temps à réfléchir sur le comportement de biso neti ba gamin bolo ba lisu teke na fini bino ke non comportement na biso na pe na zana kati comportement tout ça ko afficher neti abana mike eza bien te to réfléchir mokonzi mboka ali biso na onyo so eleki to kotala comment est-ce que tozo tambola pona kozanga ko sa population na biso sona. Augustin Kabouya na ezana mutuna moko yelenga na mutu tango tangi côté ba ministre tozongi était que secrétaire général ba engagé ba combattant ça ba associé au secrétaire général. Est-ce que na ba ezolo ba mapena ba mutu est-ce que manque de considération auprès du secrétaire général? Non, omoni ndeko na boya ki ko s'approcher na likamwana position nanga eyebani même pas chef de l'état voyage na bando ke na Japon to solo la ki biso misa ngai président Aïe Jean-Marc Aboum na chef de l'état na epse ki bango boy au lieu likambo oyo puisque bande ko na biso ba ministre mususu ba komé ko tinda ba na bango na ba média ba réseaux sociaux pona ko finga nga oyo yazolo nga ko mona net nani azolo ka ba post wana po tinda bande ko na ye na lo baila ki bango na epse ki mo konzambo no yo moko lingana za la ministre ce que za rapporta ba to famille nanga sinalingaki kondima poste ministériel moko allez nazwi bato ya famille nanga na toni sikuna mais je ne l'ai pas fait soki lelo ekomi ke non azolinga 70% na po atinda bandeko na ye na kati na sokoli maboko eloko wana mokonzi asepelaki na mota ebisenga mais pourquoi tu me réponds et tu dis que okolandela ngo te c'est toi le secrétaire général il faut landela kaka baministre nyonso wana bapeso nini bon lokola ezaki mpenza ne di problème oyo bande kolukelanga ba problème na bendana nanga tango na bendani lisusu oh ekomi problème bon finalement balingi nasala nini na lobi oyo natangi ba ministère nyonso ezali awa oyo ayebi ke natindelaki ye bakombo ya bato ya église nanga d'ailleurs je profite aussi de l'occasion na présenter ba esquisse na bandeko nango tosambelaka na bango soki bafingi bango soki bakoseli bango makambo eza mpona ngai motu nasambelaka na bango nayebi ke vous n'y êtes pour rien. Vous n'êtes pour rien dans cette affaire où balingi bakotsa bakombo na bino kaka na motema mabe mais tolimbisa kaka tolimbisa puisque faut boyeba banani toza ko collaborer na bango banani toza ko travailler na bango na suki wana ndeko. Merci. Ok, merci.